Alanga Nzembo pe mobeti sakswe ekolo Congo Démocratique Verkis Kia Mwangana Mateta akufi lobiloleki na mibu tuku sambo na mwambe azalaki mokambi ya ndako ya bokili palata ya mindule na kombo ya veve. Cardinal Fridolin Ambongo episkopo ya lokumu ya Kinshasa apameli bozangi leta na kwamut na ituka ya Maindombe epai bayaka na bateke bazali kobomama na bitumba uto pene na sanza mitano. Cardinal Ambongo asalaki misa mercredi na engumba ya Bandundu. Molakisi elongi ya ekolo Congo Démocratique na Conseil ya Sécurité apameli Rwanda na kozwa bomengo ya ekolo na ye uto ekota na mabele mayango pe bebisa nkita. Molakisi elongi ya Rwanda na ngambo na ye apameli RDC na kokosela ekolo na ye makambo pona mayemanso matambolaka te pe kuluka biyano na libanda. Président Yoweri Museveni apekisi banganga nkisi kosalisa bakoni ba Ebola. Mokonzi ya Uganda esika bato koleka zomi na libwa basi bakufi na bokono boye alobi alingi apekisa bopanzani ya Ebola.